Vérité, vérité, bandeko tosili kozonga na émission na biso oyo place ozali kolobela susu ba prophète. Mama ani na banza na mpoko alelo oyo koyebisa biso place nango tosukeli sino ke tango avant toza répondre na biso tomeka kolobela makambo etali ba rôle ya ba prophète ke baza na société na biso. Bazali pona ba église na biso mais baza pas nécessairement pona église parce que mama ani kanisa kutu ata yo moko un prophète soko pesi musala na église. O aza diacre. Oh, aza pasteur, tous aza pasteur, prophète, soit église, on passe prophète, on est en charge comme pasteur, n'est-ce pas? Tu vois, Boutou à la libre, vision, il n'est pas fou. Que aux autres qui sont dans la ville, qu'on ne délivre pas, que on a soit dit comme message, moi, que ne pas ça. On a un message, on a 90%, tout le monde a tout que ça paix. Parce que tout le monde peut te message, on a un message qui toko. Les années, journaux, la télévision. Soko sali chaîne ya télévision bandeko soko za ko lancer soko makama kitoko oh kutu avion tele longwa kina Kinshasa kino koma na Luanda et puis ba tu 5 ans ya ba koma ki prévu na bandako bazoli ya ka kutu basoso na bango ba ko changer ba canal si yana penza mais soko le mete oh avion longwa kita Lubumbashi kutu atango keka na Zambie kuna ke pozika na avion ba tu kutu na Zambie ba nyonso attention bazota mawe ba kufi. Nzambe peut pour te dire la vérité ma sœur, mais raison pendant Nzambe utiliser qui va prophète naie, c'est pour n'avoir pour délivrer un message ya mabe en général. Ya botambo ya batu ya mabe, kende ke bisa bango. Bazaki ba message ya sango malamu penza te, sango malamu soke zalaki toko ya kolobela yango. Mais en attendant tiango na mutuke 90 na yebi na wate poni batolingi ba prophète. Na yebi na depona ni batu baza ko sepela ba prophète. Na yebi na depona ni ba prophète baza na pembe na biso. Un prophète c'est un homme ou yo mondi biso za ko tambola malamu, tu ne veux pas le voir à ton côté. So comme le prophète za ko ya un danger. Prophète Nathan tala ba voyage ça le pas roi David. Combien de fois to mona prophète Nathan et pas David qui va lobeli la Bible. Toi ya ko pesa ka sango malamu pas roi David. Alléluia. Amen. Mama ni na moni miso za ko funde ko na question ngo poser ba. Yeah, pour ndenge ozoba prophète ba ya kana sango mabe pour na comprendre pour biso ba yela biso toujours sango malamu parce que bazana ba église na biso parce que ba yebete o église na ngai tikana pesa ba un message mais toza ko ya anatana pona provoquer na discussion o yote parce que eza ko ya mais tia wana mutuke ba prophète soki bazana ba église na biso ba ko sala misala na bango te raison ba ko sala misala na bango te parce que et après tout, pasteur azawana, bamindi bazawana po bate ba évangile bazawana po bate ya biso Yesu azali nani et puis yo moko pitambola wana malamu. Ba prophète loko toza ko satanda ba ko sela ngeza ete ko na mona ke na ndoto na butu wana yo za ko frère tela ko bala yo. Oh, ko za examiner ta ça ce sont pas des choses que ba na wona ke so yo examiner ta tanga kanini. Malamu. Ko zo na yo ka yabo. Donc ça n'a besoin de le côté. Moi, la moitié de ce sont les retombes malamu. Souka, à moins que le bandaya, il y a quelqu'un qui a la fille de Jephthah. On est de mais moi, la moitié souka, on ne veut pas entendre ce genre de prophétie que c'est dans mon qui on go bala. On lui dit, ma pas ce qui était lié à moi aussi. Souk, libal. Mon bal, il peut y avoir ça, on s'emballa, ça va bientôt le go bala. Il y a pas mon bal, il se pose célibataire, on va dire ça, c'est moi qui court, on est souka nini. Ba prophète ba moté tout ça pour le bien. Tout ça pour le prophète oyo. Les vrais hommes de destinée que tu vas démontrer est-ce que na data le ba prophète bazali. Tout ça koya. Ya wana émission très sensible mais to ko kenega na ba verset biblique pe eza koya bientôt. Maman Annie, est-ce que vous comprenez ce que un prophète c'est un soldat ou aza ko lala na ba boot na sapato que et nous ba ko c'est tellement atelemi ba akei, n'est-ce pas? Et même si nous sommes mariés, tika mwasi na bando ok yangwana ba les grands hommes de Dieu maman anina ba de koza kola na boire déjà boulé. Un vrai prophète de Dieu doit être un célibataire na vie na ko ba la terre. Vrai ou faux maman anina ko oliko challenge yabo. Ya na limite pour ceux qui Nathalie Elia azaki marié. Elia oyo ya pesa nga histoire Elia ça va azalaki marié azalaki pensé comme mutalaye comme ba prophétie ba ndo na Samson pe azalaki marié marié ko tout bat anyway azalaki ko base et puis Abraham susu oui na Gédéon oui et puis na Moïse zota na yo zongela bato pesinga zota na yo male mate oyo est très sensible au kalenga il passe nga na un prophète de Dieu doit être un Nazaré muto bala ka n'est-ce pas na bakisi lisusu
pour nous provoquer ce candidat na bien pour qu'on se pose la question parce que les poso au challenge il faut à nini pas marié. Deux, ceux qui même goûtent à péter. Et nous avons des bateaux bazar vie moko ya difficile. Possibilité pe sandaku. Possibilité pe amela kame masanga te. Sikoyo yo telinga discussion na linga ka ba discussion pour bande ko ba landa biso parce que tozali awana émission la vérité pour na ko réseauter mais pour tout se comprendre mama ani pesa mai ka exemple nyonso za na oli ko ba été prophète tel azala ki pe marié et puis a qualifié que aza prophète comme ça ngai pe na se préparer na landa yo makolo na yo pour na eba likambonga na uti ko bimisa azali solo to ezali le kuta que pour qualifier un bon prophète de Dieu ou bien un prophète tu dois être au côté cause la même mariété. Yeah, neti prophète Elia. Pesa biso histoire prophète Elia. Masaki marié kwa zahina bana eba sababu kubuka ka soki ko bangombe abatu banini abatu. Sikoyo tangu bayeko pesa esangwana nde ayako silika pimbala moko akweka boya kufi. Akufi n'est-ce pas? Pesa biso histoire la prophète Elia comment azalaka na bana. Sikoyo benge prophète n'est-ce pas? Yeah. Sikoyo toyo qui était un prophète de Dieu. La définition azam tapé ça un message n'est-ce pas? Azam toi azali modèle na société. C'était un messager n'est-ce pas? Yeah. Sikoyo oyebisinga déjà été kat na libota na déjà azali déjà na kale. Et puis nzambe ayeko silikela ekutu. Les places ayeko pour jour akufa qui même je me souviens ko bokli na bota quand même moi n'est-ce pas? Et puis ayeko kufa wana parce que souci ya nini? Ya bana na ye. Oza comment on a été mosali ya nzambe o déjà bafu to kanye déjà parce que un prophète de Dieu na tango o to ko ba ya un vrai prophète de Dieu ba prophète de Dieu mine zo pesa ke ba Elia o yo sili ko pesa to kanye déjà que likolo ya azalaki marié o moni koko se na ministère na eyeli ke a qualifié kutu penza te dans classe il y a un bon prophète de Dieu un bon homme de Dieu parce que to monje misala na kati na ndako na a échoué déjà ko sunganini libota na ye. Première condition pour naïf soki pourquoi raison ya femme et koti koyoka na kutu na pembeni ya yo prophète de Dieu te parce que moi si tawa yaka makambo mpe bato alukiti na ndenge ni tout le monde a déjà opesi na prophète Elia en tant que marié misala déjà est disqualifié na lobayi bien un prophète oyi kozala prophète ya solo kasi c'est la fin qui justifie les moyens suka ya prophète Elia est qualifié pour moi le grand prophète de Dieu. L'ongolais est journaliste. Pesanga ya mibale olobi ko prouver. Et kazalaki marié dans aucun indépendant d'accès parce que na koyela yo liste ba prophète bazaki ba célibataire comment batambola na nzambe comment basali misala na bango comment ba qualifier ba grand prophète na ba prophète bazalaki aza marié et puis comment pe ba benga ba prophète mena suka toza ko classer bango ke baza pe na liste ba grand prophète de susute. Likolo ya kobala. Yeah, neti Samson le sous bon. Eza basi mtu wa kwesa kie. Bien, merci. Yeah. Parce que oza kusiko ko puye ngai. Parce que ngala lobete un bon homme de Dieu na cadre à niveau ya bakia solo ya ba prophète. Akoki komona na pembeni ya mwasi te. Mwasi za la musika na yo ngaku ne ko renforcer oza la kutu pe marié. Siko amoni Samson aki marié. Bon, azalaki pena marié te mais mwasi alibosani ngaka bala ye. Alukaki aya na pembeni ya mwasi. Abal. Yeah. Oye comment comment Samson un grand homme de Dieu mutu ba pona ye depuis libuma mama na ye mais comment aye ko échouer likola nini ko tenter ko pousser na mouvement ya pembeni ya mwasi n'est-ce pas? Naza ko de ko supporter que pour qualifier un prophète de Dieu mutu yoka ka nzambe mutu sola na nzambe ko pusana na pembeni ya mwasi te. Ok, pesa ngasuka mususu za komona était un prophète de Dieu ne peut pas être un marié. Abraham, n'est-ce pas? Pesa nga histoire Abraham. Azaki marié ou azaki célibataire? Azaki marié. Maman Ania za ko tenter ko challenge ngai ete ba prophète oyo ba mona nete bazalaki na basi na pembeni si bien que Bible reconnaît ba bazala prophète biso pe za ko reconnaître ba bazala prophète mais to yepe ko mona ba prophète nyonso oyo ba mekai ko pusa na pembeni ya basi bunzambe na bango to degré na bango ya prophétie eye ko mona ete ba qualifier ki suba mona bina ba grand prophète de Dieu te
entre autres awa na banza tozali kolobela nani Abraham, n'est-ce pas? Abraham mama anyoza ko tenter ko supporter te yepa mona yi comme prophète. Bible qualifie Abraham comme prophète. Okoyi ko yebisa nini ngoza ko linga kopesa biso exemple ke pona yozo ko contredire nga que jamais ba prophète pe bazaki ba babala bazaki ba grand homme de Dieu basala ipenza mena makasi na niveau de prophétie. Loba na nini ngoza ko linga koloba. Abraham pe Sarah qui a kobala. Oui. Yeah, Sarah qui a kobala Sarah. Oui. Et puis après Sarah a kozwa se nani Agar. Oui. Donc comment moi c'est ya mibale. Oui. Yeah. Bon, si comme vous aningana na ubioza kwa puyenga ubioza kwa contredire parce que maman alikamwezalea wa. Oui, on le babala kate yango na so biso babala. Oui, na lobete un bon prophète de Dieu pour qualifier grand prophète de Dieu peut pour garder moto na ya bonzambe en tant que prophète. Il y a une différence entre cause à la serviteur de Dieu, cause à la pasteur, cause à n'importe quel titre de l'union côté l'église. Na cause à un prophète est un degré mo ko toza ko s'attendre que ça